Bato basimbi na tilo kole na mona basimbi na compte ya Jakindala. Basimbi na compte ya message ndeko na ba journaliste atindaki. Oui, vous avez raison. Pona ngai. Okechu. Odombo. Selezino. Babe Masombo. Na yoka ki ba soki pe ya lokuta o ba ozela ken. So je ken o beta e. Place bena ba mona ke so simbi ken me ngam na beta. Voilà. Tala ken o mona biso to ba nzoto mona ngoka boye. Voilà. Ça c'est minga yo betemba. Mutualité misunga yo moko misunga. Tokate mutilinga la tezake yo moko misunga. Nga déjà na sadere ne la sabre na ko ke na Turquie Suède. Nga na Suède mame na sale fona comme la dina bella kaponga na sina sadere. La pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela. La pétrolière quoi. Donc ngai na sina sadere et puis ba lycée na matu baza pe kuna na bosenga bukende kuna parce que ngai mo na sina sadere na ba lycée na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na ba lycée na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bi malibanda et bi mission kaka. Misunga ya mama Grâce Mandela. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulinga la te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona ba soin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki ko adere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie. Abeta makasi. Makasi ezamba liboso obinga so na bina sala likambo. C'est que na bika na sala ngo bien. Nga likambo na bika na sala ngo bien te na sala ngo bien te. A débordai makasi. Voilà. Toyebi na biso ke mutu na mutu na musala na ye, mutu na mutu na maam na ye osala. Boke no sopela mutu Tina Masuba. Lelo ba sala anati le collé examen Masuba. Ba ozoye na microbe ya mutu mususu. Ole bimisa ba malade na so akin et que bimisa synoptique aptitique malade ya mutu mo apoto. Dans nati le collé faut ba sala examen ya nzoto makasi. Te nati le collé pas mobali. Monte à protéger la moto. Ça l'examen pro. Pour Masuba na peut-être. Ken muto simba yo benganga. Voilà. Benganga. Pour nanga bato bazwaki audace ya kosimba nati le relais bazwaki yango na message à Jakindala. Voilà. Pour te ano lobi pena fait. C'est pour ndeko na bino mo journaliste déjà lobaki to boma bino. To boka ta bombe bokufa. Yo allez. Ndala attaquer.
kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h 5h, samedi à partir ya 12h 5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na musique ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Omoni ba artiste comédien na respect kuto maman Olive azaka nango ba comme aussi lisango. Mais c'est comme si ba artiste amso ba comme bosana na kosala théâtre ba oselaka ba appelle maman Olive. Mais kasi yango la théo na bi lokoso ba comme si maman Olive lokola bijo ba bimisela ba artiste Chéri Mujito azaka premier ministre o ba mise ba swanaka na mbongo na bomonité. Donc ba comme si maman Olive lokola mbongo moko boye ya ba comédien ba tikela bango siko bozo swana po bowe la bango maman Olive comme lupango famille ba artiste ba comédien. Mwana ta mwasi aloba mwana noko te azali Mama auti ko za la première dame atiki azali wana azako sepela na ba oyo ali ko sepela na bango ye mama top obike eloko ya lobi wana ye faut a expliquer ngo place nini mama Olive yebisa ke ngai faut pas na tya lokolo kuna tala na makambo azokosela mama Olive tala makambo oyo akoseli président Joseph Kabila président Mswakala. Est-ce que mama top a déjà été en solana mama Olive tête à tête bango mimbal koluka ko poussa na pembeni te mama nga mutu na répondre batu oyo batu ba olobe donc veut dire à répondre na rimer à répondre dans le vide à répondre yemoko nde ona ngai matana zona parler ça non zona omoni ken piana yo oye awa o sala zona no parler l'axili Yaba. Po mama top azana ngote. Yaba. Wana za kofinga siko mutu. Yaba. Balobi batongela konda kumena moni awa ba oh bakaya c'est na poutre na basaki. Donc veut dire c'est que na sombi yango na Africa cité. OK. Soko moni yebo c'est que na ba petit coin oba tetaka wana. Zwamir. Omoni yaga siko. Donc, président Joseph Kabila faut akanga mama top. Oya sali na non ya ancien président la biso ya république. Aloba mse se ngape okanga bato poto mona ndengo bando tonganda kuno na pasi. Eloko oyo a lobby. Eza mabe. Faut na senga na bato FCC, bato baza wana pour protéger président Joseph Kabila, président Mswakala. Il faut mama top, mutoro mama top wana faut ko bengaye. Kosambisi ata moi 2 minutes ko bende matoi po eza lokola eza na yondo porter plainte bio zo sera bakangelo lokola mama top afingi ngate alobi na ngate ken piana mais afingi Congo da yo moko porter plainte te mo c'est la ba porter non afingi Congo oya sali eza injure pour na nation lokola Congo obi pona nini comment muto auti kozala na bokonzi plus de 18 ans. Akoka tongela mutu ndaku et silate boye. Yo kanisi vraiment sur le président Kabila, les présidents honoraires mutabanda ko tongela ndako
brique koya na pusu awa penda kwa ngwe umeli depuis bando tongango et ça li combien des années ti lelo esilate est-ce que kaya se koya na saki jamais wana ba elo ne ba compte bango ba mona est vrai mais place na uti na place ezokende soki na lakisi mama top esika o ndenge ezalaki na fulu na ngona makambo na ngoni nyonso peut-être soki ezalaki pena ke président Kabila mutasombele ngandako d'ailleurs ilinga ezala nanu awa te voilà Dédé, mais laissez si la kala po. Au moins na munde na ndako nyonso. Mais pas ba président loko la ba Joseph Kabila le président honoraire. Et ça quoi ba réception la banque. Voilà. A rotongelo ngo na 2 semaines, a rotongelo ngo na 1 mois, a rotongelo ngo na ya ko benga ba chinois mo botonga a rotongelo te ma tinda société mo wesa etonga nyonso yo kotika kati. Donc veut dire pour la information na yo mama top soki osala ka musala oyo oza kondimela yango te mama top angola le sauter te ola le sangate ndeni nazo répondre ka po parce que alinga cha batu image mo na mutu eza yango te alingi afingisa président honoraire Joseph Kabila esika o bat bako fingile te na likambo tali ete osomona. Donc veut dire yango mama top ango la kiapi asimbi ki se pa nganga ba bisi toucher ka ça yo bien lokoso bazo kanisa ke mama Oliva zo linga bango pona bilobela pona koboma na finga sai mama Oliva olingo mingi soko lobi boye ba eza lokuta mama wana linga mutu à travers musala kutute ndenga la mukeli na mituna ba publicité au sala ka to fanda air mo boye to ko beta pe inane télévision pene tondika na ba publicité sai na sai nda sali pona bango ba pibiana yo kotela ngombongo te yango eloko na bana loba ken piana nazo pesa siko conseil na ba pibiana e ko sala te ke yo tonganda kwa boy vraiment d'ailleurs kutu ba pibi nomba ba pibi o nga na sala pona nto luka mboko ngo ebonga pona ni nto luka kongo ngo changer batu bakanisa ka leti biso toza boye poto vana na kati ya mboka moyen to lo bambanga mumusu ezate parce que toza na kati ya makambo yango ozomona yaya batu mususu baaloba baza libanda ebike na oloba na nga libanda mais toza peut-être de même vie toza peut-être de cœur na bango mais sauf que différence ezaka bango ba libanda biso toza na kati ken piana yebisa ngai soki ngai sai nazalaka ta sud africain ka oyo na nombre de publicité on a sali mais yo vende na milliardaire 200 milliardaires oh on vend un milliardaire na Afrique du Sud on sali des publicités comme millionnaire na kuti kutu Bemba Pedemo na France kuna atiki compte bancaire ya 185 millions de dollars pede kuta sa reloko te bongo yo mutaba pipi soki na poto ngaza la scandale bon quelle rebiga likamuke na poto likamuke nini kuna poto na zo transport na mona transport car mona tena na poto ndesi na matari métro kala. Donc ken penelingi lo baké maman top soki na répondre yo parce que vous avez mère moro vous avez mal à l'aise te na mal à l'aise te mais oza mère na ngai na ko linga na tika yo te te se so azane mère na ole na ko linga na lobi singa bilobalo ba pamba te ken na ko linga na tika ete na makanisi wana surtout viba ajo ba komo koma nango akomi mobange akomi mobange te mais attends déjà que ma top na minute a joué sur rôle à moi na te a joué sur rôle à moi na te moi pe maman mobimba peso ba palpite maloba bonde te ken nazo expliquer kana ndenga bien pour émission ezwa ba minute belete nani na conseiller ayebake musala oya salaka o ba bengi na kombo ya théâtre art oyo a pratikaka o ba bengi na kombo ya actrice apesa ngo confiance ndambo mbongo oyo azwaka a s'organiser nango c'est bien parce que mabanga oyo na basaki o ezana ka eloko mota mususu ya $40 ba briki oyo eyaki na pusu awa ezana ngelo mo kaka ya ba $20 nde malembe soki nazwi na sali système andeke ndenga tonga ndako mbongo ngo bokanisa toza nango ken piana mbele ndako esali 10 ans te na somba espace o na l'an 2010 lelo to na l'an 2020 et umeli mais parti o esila parti esila te oye lelo voilà lelo to za
le 2 ou le 3 mars 2020. Mais au côté brique et au kaka. Ok. Au côté kaya c'est au kaka. Tu veux dire c'est que nous salango selon ma possibilité malé même au kolé aussi là. Ba 40 ba 10 ba 20 boya ka otala. Déplace royo ka siko bebaye siko ba expertise ba sali ora paf ba beta budget boy ndako ça et puis si $350,000 mais yé moko na simba $100,000. Ok. Mais yé moko na simba $80,000. Mais nzo ke sali nango kaka ba mayele mama top cha mayele na musala na yo tika komba bakonzi okotonga banda kuta mususu koleka oyo kofingisa bakonzi te okendo tanga komba président Kabila ke yemta tongela nganda ko président Kabila soka zo tongela mutu ko nganda ko 10 sila te c'est que Congo donc siko to ba Congo kasi et sili ko tika la bonga te. Hein? Ok, merci leader. To kota vraiment na c'était makamba ngo mingi te. Bon mama top bon na ebité hein. Angola soko ki ozuite zonga Kinshasa. Luka vina malembe baswana kana patron te. Baswana kana mutakenda ne ba poto na pamba pamba te. Ya kenda kana mwasi poto mama top. En tout cas soko monata Tiriki a pambate, tika bato bape malaise. Biso tiende to tiaka yo, ozala na libabe na vie na yo zoka visa te mama top. Au nom de Jésus, tika c'est tranquille, to yebi abanda vine na pasi, nzamba opambole pe malembe, mwa muke ya lipamboli na ye, e boti pe fui oyo. Pour lelo soki muta expliquer nga, président Kabila tongela mutu ndako nga na kuboya. Et ça, un artiste comédien, mon côté, c'est un bon yautongandaku. Azate. Président, tu comme une abisso vraiment na souka, na que moi ma solo zone toka kuna na niveau à poto. Est-ce que Hollanda qui concert yande kona fallait papa? Oui, na landa epende Ken piana. Kangaye. Ken. Yo na ma confinati le gola zuite ka yangai. Tu vas te me baler la victime. Ah, Ken piana magizembe. Te, yango monto bana bana na émission na mission bandeli kolobake. Izana ma musu ekozala na raison, mais procédure nango et Ken nango mabenga la landa ki pena concert ande on a biso fali. Et puis na sepela qui vraiment ndenge to banda olobake conseil wana iko betama et puis na ndenge e betami yango wana mama to olobaka Ken biso ngala loba ngo tilelo je continue à accepter et d'assumer voilà que so bolobi nga sai po obeta na poto il faut oya awa ba combattant ba fukamisi yo maboko likolo si mabandoke na okende na fukami na chema maboko likolo na lobby po nazali parmi ba raison o ba pesa po ba artiste ba presté na mboka na bango moi je fais partie na yembela président Joseph Kabila président honoraire na l'an 2011 et puis pour tout l'accepter na ba combattant que makambo bane ko betela biso o bolobaki ke biso to tikala na musala na biso to éviter mingi makambo ba politique wana to éviter yango pe prévaner na l'an 2019 ben élection yaki lisusu to yembité siko ba obetanga na compte ya 2011 to na ndenge ba comprendre que to yokaki na l'an 2019 OK bon Fally Ipupa ponanga aujourd'hui Fally Ipupa azali symbole ya courage symbole ya espoir ya jeunesse congolaise symbole ya tikala kaka na musala na yo sala kaka musala na yo po orobika pe kaka na musala na yo en dehors ya nyonso wana Fally azali sous symbole ya élargissement ya eloko oyo zali OK okoza na talent ozali na chance mais oza limité espace eza muke Fally azali lisusu symbole ya ko apprendre ndeko na ngai Fally accepter makambo mususu o ba leader ebele so pexi yango bobebani bino bomona ka Fally lelo abeti na Zénith mais pour Fally comme na niveau ya kobeta na Zénith na ba organisation ba saleli Fally na Bercy Bercy pardon et là liboso ba pexa Fally oyebini na ebita mafuta mafuta ne o ya opakola hydroquinone Ken piana ba bisi Fally moni place okende ba kota kuna tena hydroquinone
place olingo koma kuna choko ekota te OK fo olongwa pembe osonga mundu na fali na pembe fali na pembe OK fali azaki na bamafuta oyo pene ezalaka huile nango tibi nango crème nango ochebo poso eziki mbala fotika ngo yaya yo yebi wana ya lokola neti ayebi ke sans mafuta ngai basi te oko fréquenter mafuta o banopakola oyo eko traiter yo en même temps evandisa yo tala sikoyo même na mutu ya fali na tala latin na quartier latin soko yebisaka ye makambo oyo na couleur akomi nango na minute oyo akoka kondima o jamais Fali, faut apprendre français. Côté de Okende, il y a la français. Il fallait 2 mois à mon terre. Maintenant, il fallait Marabe. Fallait commis les lots en Nabiso parmi les musiciens les plus à l'aise. Dans le plateau, il y a France 24, dans le TF1, dans le RFI. Même si les musiciens Moussoukouna, Abela, à cause de la maladie. Ah non, je me sens pas bien, je suis grippé. Manager vient parler là-bas. Papa, fallait assurer en français, ailleurs français, bakende ko ebisa susu moi biso ndeko biso bandane. Babi bon ça va. Moi en français déjà, ya mais so baksika anglais. Au poussani, fallait ailleurs anglais. Tala côté bato balinga ba comme à côté fali azali biloko ezo zela bango mafuta fotika français liboso ezo zelo anglais et puis na concentration na musala yango moni fali ayembela ni Kabila ni Félix Tshisekedi fali ayemba Fayulu etake homme d'affaires Fadenhouse Martin Fayulu King Bouf Martin Fayulu. Mais Moukolo Oyo Martin Fayulu a postulé dans la politique. Petit a Fayulu, le col a fallu la musique à Zate. Voilà. Mais à Sala ni o ni apona kutu na vie na ye Fayulu. Bon, ce qui est dans mutu moko boy oyo atosi ba combattant de A à Z. Kokaba, kopesa ezara sikoyo volontaire mutu. OK. Et le but est que na komi na mbongo nde mbongo na komi ya mufuatina fona kabela ngo batu na ba orphelinat fona kabela bango selon batu ezaka selon ngamoko mais fali atali na ba combattant ba loba nini pour ici côté politique na respecter bozalaka wana pe bosungaka ba femme te bosungaka boyete bosalaka boyete fali kokende ko visiter déjà hôpital ya docteur Mukwege et déjà façon ya ko dénoncer makambo ezo leka na este. Artiste aza langage nyonso eloba makandenge morote artiste azali lititi oyo mais artiste ako dessinelo lititi kende bato to mona ngane to kata mutu esa la te mais mutu na e a expliquer yo mona ka tableau mobe ba dessiner rouge bleu na likasa mo ekoi tuna sikoyo artiste ana tableau ne lobini a expliqué au rouge wana ezali tango makile banda ekotanga bleu eza tango tokomi na espoir lititi tango ekwei tento bake ekwei mais eza loko etikali vert eza non espoir de vivre tokolamuka kaka lisusu deveni omona artiste expliqué yo mpe obi mais kotala yango boye yango te fali déjà kokende kosala badon ya baambulance eyeloba déjà qu'il y a ça ne va pas ça ne va pas donc veut dire à respecter na côté politique na côté social mais mutu ndenge wana dans ba geste mais mutu ndenge wana koboya ti abeta ti na niveau ya haine ya niveau makambo ngana moni na télévision ken piana place na ye comprendre que ba combattant ba beta biso te pour na mamba politique voilà ba beta biso selon na mituna ba onde ba acha mutamta bongela côté à nous a raison tala ba benate fali selon de ba calculer ba mbongo mo mbala za. OK wane comme na ti copie ba aventure ya yo mona te ba comédien mususu ba kenda pa Afrique du Sud ba kanga ba ngo kutu pena na maboko boye mais abisa ba ngo bo sauter e bo kende mais tala ya ngai ana mango ba toza famille bilonyango pe ba tiela biso kaka
ya kobangisa bandeko na biso bazaka pe batu normal ken ba combattant bena ba solo la rapé boye normal pe leader nga ba palais tout na lai na poteza ba palais ba combattant balobi licho yo basali yango trop na minute oyo déjà basengaki régime s'est changé mingi balobi bao batikali na makambo ya komba baza bato ba protéger ba statut na bango bapesa bango na poto wana ba statut net ya ba réfugié bamona soki batiki makambo ya komba mundela kobotola bango papier wana yango moni ata président mususu a changé bango il faut batikala na même mission. Osomona te que quelque part après commis contester ezaka te que en brutalisant vos frères. Voilà. Parce que en dehors il y a bango bazana nos forces. Na Afrique d'ici to pese la exemple lelo. Il y a makamba batamba parted. Mundela zaki na force. Voilà. Azo sala bango makambo. Mais makambo na le baneko mata bango na mutema. Jusqu'à ce que tango bandima ki bon ça va lelo so to kufa. Ne ba yeko zo libération na bango. Yo kanisi po biso lelo tozwa tozo indépendance na mboka na biso ezaleka na mikanda te match à vita soki na nini bato babimi babite to pese to sila na kaka bango bandeko na so ba combattant ba mona te penake ba memi siko combat na bango na place pe ya trop c'est trop tu jusque là et na bato mutusu oyo ba sala combat na désordre mais ba plus fou que bango bazali tango e koma makamba ba compte à rendre parce que lelo e koma makambo ya oh yo salinga ngape na sala yango ya na poto na ba 200 euros 300 euros tu peux oko sala mutu mabe na ba fui d'ici du coup tout le baté je connais les milliers je connais les terrains mon frère mais to sala ngo to tala côté baké ba frère na biso ken piana yo zande onanga na bombela ote kaka ndengo lo bakitango kitana aéroport bande on la biso pe bango mo ba combattant ba yebi pe na minute oyo faut musique ezonga parce que même na bande on la bango mususu pe kuna ba komi na posa ya musique parce que ba monaki yango na concert afali na lite banda bana msuwa zaipe na ba 10 ans leo ba kokisi ba 20 ans lelo ko faut ça la mezani ngana osenga pe kaka procédure oyo yo o lobaki tango kitaki na aéroport c'est le temps fallait abeti aza victime ya komba na buzoba oyo bande ko na biso ebele basala na art na culture ba star mais au moins pour la continuité ya musique na biso ba meka ko sala moi délégation mo ya ba artiste to mona ni na bande ko na biso ba combattant na landa ki pe ndeko na biso Odombo je crois na émission mo pour na landa rapé bango na intervenant rapé na ba émission mutusu a même procédure que comme un moment oyo ba combattant to kutana na ba artiste to solo la to trouver moi solution moko boye likambo to kangela kiango par la petite porte mais to bimisango par la grande porte. Mais leader na lobi boye ba combattant il faut ba lelo toza na deux sortes ba combattant pour bato pe ba sala ki sécurité a fali pe a majorité pe bazaka ba combattant oh bayaki pe ko contester ba vie balobaki ba vie ba sala ba intérêt personnel mais on ba masa na biso ba oya kitambo nan ken moni na ba combattant bastomi wana baza pe ba grand combattant mais bayaki côté le mais la ba pe wana Tomi akafulek mon général mon ex général ya longwa ku na mamba combat on a déjà depuis balongwa baza molongo mulai pe o balongwa na biso ke alongwa déjà mais ken piana yeba ngo lelo ke elo mona zo bisayo na combat tozali na ba mobilisateur tozali pe na ba administrateur eloko balba ba raté yango wana voilà bato bakenda ko mikanda na ba préfecture ba avocat bakenda ko défendre na justice ezaka ba bokechu te na combat ezaka na bato to mona raté combat ezali na bato ba parti sensibilisateur ezali parti ya bato ba komaka mikanda o ba sensibilisateur bazako ya ko puye ezali toi bato mo bo ya kovanda ta bato fo vanda na bango eza bato obino bo kanisa te bokechu odombo selezino
Babé Masombo. Ce qui va mobilisateur wana 4. Na ba misusu peut-être on a tangi kombote mais au biso to yebi déjà ba vandi wana. Na ba comédien. Ba poni ba comédien oyo, momoni ba ozala. Na ba musicien, bo poni ba musicien o ba ozala. Na ba avocat, bo poni ba avocat o ba ozala. Ba politicien to cha bango na mupandi parce que bitumba na biso na ba combattant sur le plan culturel et ça kaka chemin ba combattant bazo pona repérer sa message. Mais ceux qui ba combattant ba revendre na ba musicien, na ba artiste en général et rosalate pour guerre aussi là na est. Pour ba artiste to za le ronini otokosala pour e beta kuna na est pour guerre ici là. Mais et kozalande pour te vulgariser. Bah mabe oyo ezosala makuna to dénoncer yango pour que sango wana ekende musi de veut dire ba ko utiliser sur le kola ba arme mais arme a fêté ba arme artistique. Est-ce que ce guerre na est ça n'a rien à voir avec bino ba artiste pour bo solution na ngona na solution ko za par exemple que fali aye robeta na Bercy mais pendant tout ce temps à osa la promotion na ya Bercy aza ko dénoncer pe makambo ezoleka na est mais alobaki yango fali asala mais abeti karaté fali alobaki yango trop yango na te papa yango na monelo to lobike yango les osenga sikoke to solola et loko ba combattant ba déplorer pas fali soko tali banda ki raison na ba pas fali zaka ke to sololité il fallait quand même to solola et bima peke bisonde bato to kangaki musique biso pe batu tondimi musique ebeta kasi ba pe ba solola ina fali ba ki concert ko sala sécurité bango pe bazalika parmi ba combattant ndeko na ngai yango na biso ke tozana ba sensibilisateur o batikali na ngambu o batikali na ngambu ya ba combattant o ba yete ba combattant ba ye bango ba koto ezali ba nani ba Tommy Boy ba Rex Kazadi baza déjà ba combattant mo bango bazali ko bunda ba combat ba sangsaki moi agressivité muke mais côté bagage yali OK mais si qu'on a émission que yaya tolanda bende kono Jakinda la singa bacha bombi na salle batu ba bombi na salle message ane sa kyonde ngaku mpona nga bato basimbi na ti lokole na mona basimbi na compte ya Jakinda la basimbi na compte ya message ndeko na bango journaliste atindaki oui oza raison mpona ngai na zalaka na estime mingi na ndeko na biso Jakinda la mais ayebi ye moko na si même l'église assemblée ba bengaki ba bisi que mon frère tu as déconné tu as débordé et puis na yoka ki ba so qui peut ya le kuta ba ose la ken so je ken obeta e place bena ba mona que so simbi ken mais ngam na beta voilà tala ken o mona biso to ba nzoto mona ngoka boye voilà ha o simbinga yo betemba mo beta makasi makasi ezamba liboso obinga so na bina sala likambo c'est que na bika na sala ngo bien nga likambo na bika na sala ngo bien te na sala ngo bien te a débordai makasi voilà hein to yebi na biso ke mutu na musala na ye mutu na maam na ye osala ken mutu simba yo benganga voilà benganga po na nga bato bazwaki audace ya kosimba nati le relais bazwaki yango na message ya Jakinda voilà pour te ana lobi pena fait c'est pour ndeko na bino mo journaliste déjà lobaki to boma bino to boka ta bombe bokufa yo allez ndala attaquer bokene osopela mutu tina masuba lelo ba sala anati le relais examen masuba ba ozoye na microbe ya mutu mususu ole bimisa ba malade na so yakin et que bimisa synoptique aptitique malade ya mutumo apoto dans nature le collège faut ba sale examen ya nzoto makasi te nature le collège pas mon bali monte à protéger ga mutu sale examen pro pour masoba na peut-être kulutu na nature le collège courage belé courage vraiment makamboleki to mona ya minene kutu koleka wana eleka on est ensemble Dieu est grand donc on est là Ken Piana donc tous ensemble makamne sur to lobby ils a engagé ngai voilà
ya liboso na cadre ya résumé Mama Top a conseillé le président Joseph Kabila Makambo yete mtatongela nganda oyo parce que ça fait 10 ans que je suis dans cette aventure le peu que je gagne dans mon boulot c'est ça qui fait brique moko ezotonga ndako ndenge vena biso waze kwa aloba petit lelo nano silate donc veut dire dans 10 ans oh na salara aventure nanga oyo donc ezana mutu moko ta koloba ke yem ta salara donc veut dire le p na soka na musala nanga nde esala ke na mayele nanga voilà pour na mambo dadi Kambala vraiment j'étais pas dans l'organisation santé ezalaki mpe kodérange nga mwa moke nazalaki mpe na mwa barepo yango wana omoni nazalaki peut-être mpe jour ya le sorti accord mais jour enterrement vi barepo na baengagement mosusu mpe nazalaki nango namonanaki te bon eleki ndenge oleka mai esi esopani nzambe asunga biso to continue bomoi na biso elongo na makila ya mwana Yesu Kristo ezipa biso baartiste bozala beaucoup plus artiste na musala na bino tozala plus na musala na biso que totika kobebisa bakombo même ya bato bazopusa na pembeni na musala na biso oyo ezalaki sans valeur oyo ezalaki ata na liloba te lelo ezalaki so bomoni babengisi baartiste moko bepa bakonzi mo ezalaki bamusicien lelo tozwi chance bakonzi bakomotya biso ka mais biso mo tala comportement na biso nde tokomi kopusa yango pembeni na bakonzi wana totikala ini totikala na bomoko voilà quoi pour la bande on a mis sur combattant c'est le moment to organiser ndenge nini toko sala moi je trouve que venanga Koffi Olomide abana déjà procédure wana s'occuper okoki ko continuer yango bo pesi biso date mutu na mutu luka visa na to kwei to tali nini to sala ba ken pia na pe ba bienvenue na monde akwenda vutuka o ma top nini te yeso ka zo chance yana te libabe azo visa en tout cas ma top isoki nzamba pambola te makambo visa o na oloba bo te dingala pa d'ailleurs côté la ma top faut yo voyager te il vit pas mieux pour tel nga vraiment mabebo en tout cas bato bazo visa ya poto wana ba pambola ma j'avais mon konzi yo po sepelte que ça c'est d'abord c'est la télé ah comment on a parlé arabien leader te comme na suka maman ah okiti maman okitambala moko na avion pe ya scalte oyo ka endeni elengi makasi omi tuna est-ce que mundelera otala visa ngo refulenga te est-ce que visa ngo za pena bien est-ce que balekisa ngai mais balekisi yo quand même quel bien là ah la c'est leader moi bambota et ça bien bambota to na Akafulek mon ex général na vérité bisinga beaucoup tane na Akafulek non to kutane jour à Bercy yenda bimisa nga pena nkadenga kana na avant ken bilamba mbele ozongi musicien voilà on a regretté la position de journaliste et les sous en tout cas et puis yo bon de tous les fois sous le Caucase sous le Caucase na pesa ba mota trop na pesa ba mota na président na biso bana babola Serge Mbokila ba joyeux anniversaire encore na mon beau-frère Junior Ngiaba Junior Cash de Lyon famille Ngiaba mobana poto na pesa bino ba merci à toi ya Willy Moucheni code Mboka 00243 mon fils on a Simba pe na mariage Frank Stemai ozana ba poto kuna na peso ba mbota trop Tendai Maboko Bank Luketo Fonds monétaire international ya Willy Moucheni code Mboka 00247 Fiston Zala mon ami Fiston Zala wana quoi faire ya Willy Moucheni na Dijon ouais wana masa nanga pena donc na peso ba mbota trop na bosanité Alibola Alibola ben joli kiuma poto na poto le meilleur peut dire muto mama Vero atikala na sango na Dijon ben joli kiuma poto na pesi ba mota trop mon ami personnel Aboubakar Liondo Nzambi ba mongwabi ba tout vraiment au balinganga Igor Balou la beauté plus l'argent na pesi ba mota to Masarangai Anseluzolo tous en Bakinia ba artiste tout et mon ouais tous ensemble merci beaucoup donc voilà merci Sir Angel Moussoili Makizembe à votre santé jeune marié Gislain mon ami Gislain Bota na pesi ba Bota trop Gislain Bota na mère les Sigabouali et puis sans oublier madame
Vérongia ba beaucoup minesi ko pété moko. En tout cas. Parce que fona sala tourna bête sa mère sous pampa le ko suna poto. Ale kanga suna poto moko. Mais ngape na sala effort. On yo petit mère bonjour collègue. Pour ne pas dire bonjour collègue. Kasi to ya tchaki bia liboso après nga na égaliser ma tcheki ndi alors on appelle si merci à trop na sœur Pauline Lumumba RDC Monde Patuka Pangala batutu vraiment bolandi biso na poto ba combattre bozalaka na bino bandeko na biso. Nga na moni vraiment na poto ba Rwandais ba otambola Congolais obeta Rwandais azate mais bandeko nanga ba Congolais ba luka nga na kwe moko boy po ba betanga ole ba buka ba magasin ba Rwandais bino bo luka ndenga bo betanga totika pe ki mutema mabe ko bandeko nanga ba combattre vraiment Boken Mailor yo zalaka fwe combattre moi bisinga Ken Piana yakola la shenga ozandeko nanga Congolais boko mana esprit Boken Mailor ko bino nyoso to. Merci, Tosukiwan.